Bonjour, bonjour, bonjour. Nzamba pambola bino bisika nyonso bozwami. Image oyo bozomona eza image ya solo mokili ekomi na suka. Papa moko ya aza na âge ya 69 ans azwa alevaka bana na bamboka atia bango na clôture na kati ya clôture na ndaku ya papa wana azalaka ye moko mpona azwa bana na tia bango basi na ye. Atia bango basi na ye mwana musu akobanda 16 ans kita mwasi na ye asuka aza na 2 ans. Aza na 2 ans, donc 2 ans ti 16 ans. Bana 19 enfants o ya aleva atia bango akomisa bango basi na azwela bango mama moko oyo azwaka bango soin na bango kolambela bango koleisa bango kosukola bango. Papa wana afutaka ye $800 lelo bakonzi batie maboko esalami na Congo Central na ville ya Boma. Bravo mpona comité sécurité ya Boma. Merci mon général Bokota, merci mon colonel ya la police ndenge botie papo maboko lelo yo abimi na miso ya bato abebisi milimo ya bana. L'air est grave. Ba mama bobatela bana, baboti bobatela bana, bozwa soin ya bana. Mokile baby, mokile komi na suka temps de la fin makambo komi na